Parti très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Lelo, tozan esengorse la bino découverte à lelo na kati ya Maison Blanche ou ebengami bongo ndako ya pembe. Tovandi vidéo na biso na bureau du quartier. On voulait un peu voir l'administration, comment ça se passe au niveau de ces villages ndako ya pembe. Alors, donc, na Omeka, au lieu de banda vidéo na Meka, je voulais vraiment commencer la vidéo ici na ndako ya pembe, côté c'est un peu qu'est-ce qui se passe. Alors, Nandako Pembe, on a remarqué c'est un village où ils ont la carte, il y a plateau de Bateke, mais ils ont moins accessibilité à Maï. Ils ont un peu quelques forages par rapport il y a Bambo comme tout sur le coup là, Menkao et autres là, où Maï ils allaient parce que mingi ba village ils allaient Pembe nya wa ba rozo Maï kaka au na carte il y a ndako Pembe. Donc nangina zonga vraiment ne bandele sika mboko bandi et faire un tour un peu na kati, de voir un peu natala un peu na kati ya Gagesi quand on a monné kim ndako Pembe suki quand on fait quelques mètres après je vais vraiment vite revenir pour nous relaxer notre cher abonné de Fantastique Info Télévision Nzela ya ndako Pembe ti kokoma na Meka et aussi faire quelques commentaires par rapport au namonaka souvent na kati ya Nzela. Alors awa na par rapport à la géolocalisation, je me pose la question, si tout le monde a coûté ajouter terrain naïe, que c'est la géolocalisation un terrain naïe na Maps, il y a Google par exemple, et que vous allez le malamuté pour na conflit. Là, c'est une question que moi je pose aux abonnés de Fantastique Info Télévision. Parce que moi, à chaque fois que j'ai accès à des descentes nangai, na lukara toujours na prélevé à l'aide de GPS nangai, bah donner il y a localisation ici na komi ceux qui te okani malamu tulingara toujours ko permettre bah donner auto collecter ko tchango na internet afin que ezala vraiment visible motamo na keno et si ko tozali ezali na telle place quoi. Donc j'étais venu avec ndeko nangai yoyo ozo na milili bele ba yebiye donc on a l'équipe avec le paysage, il y a plateau, il y a tout ça. Et je vais vite comme dans la kibino que nous avons na makadam pour na hotel sabino nzela banda Maison Blanche tonda kwa pembe tiko koma na Menkao ndenge elekaka tout ça. Donc on était là, donc on a profité aussi à Kotala mabele au Kotala awa Steve mabien mon accessibilité dans la kenoto miko okoma ti na kati ya terrain na mutuka ya mukuse vraiment moni mettre comme malamu moment. Donc vraiment les habits na biso te rolobela makambu ya nzela tout ça, mais on va rester vraiment focus sur commentaire ya Maison Blanche ndako Pembe ti kokoma na yango na Menkao. Donc on va préciser, on va citer quelques villages autour les gars à travers ndako Pembe ti kokoma na Menkao. Donc bota la bino moko Menkao konta pe mabele ya plateau ndenge ezalaka evanda pla et là la ndenge comme on le bika à plateau, mais ce qui vraiment ba conflit ya ba mobondo te, je pense plateau de Bateke un peu ko évolue les sous mingi ma. Donc là donc en parenthèse au vite parce qu'on a qui au tala terrain aussi à ndako Pembe et là voilà na zongi na route nationale numéro 1 na kati ya ndako Pembe. Donc na bandia wa ozo mona na bilili très cher abonné de Fantastique Info na gauche na droite na loboko ya mwasi na mobali tout toujours na kati ya ndako Pembe. Donc je vais donner une petite histoire. Moi j'avais la petite sœur de ma grand-mère, elle est décédée, elle habitait ici. À l'époque to ebi na bambula ya kala no sala moi des jours kolongwa na ndako Pembe kokoma ti na kati ya Kinshasa to vandaki en fait na kati ya commune tozalaki à part Maluku awa ano sala ba des jours. Alors l'air nzile bongamaka ebongisa ki comment dire sala ki sengo makasi. Donc voilà, donc na lobeba na ndako Pembe bomoni awa ba wana forage bomoni, il y a des constructions, il y a des fermes, il y a il y a pas mal de projets ils allaient na kati ya ndako Pembe. Là toujours na kati ya ndako Pembe. Donc avantage ya ndako Pembe na ba mboko ebele oyo ils na plateau ils allaient que bango bazana ils ont réussi ya ko tchaba forage pe ma ebimi malambo mona ndenge ba commerce ya vélo ça la ko transporter ba
mai. Donc ils ont juste car dans village ndako pembe ndé on peut trouver ce genre il y a avantage parce que l'eau c'est la vie, on peut pas blaguer na mambotali mai. Il y a même des habitants, il y a impuru ba ko somba mai a on ndako pembe au liba qui par exemple bato kana mai ndombe. Donc voilà, toujours continuer ndako pembe. Alors le village qui suit juste ce que l'ongwe na ndako pembe ko kende ezali village Kichini. Donc village Kichini aussi c'est pas mal parce qu'il y a pas mal de projets, il y a des gens qui ont se lancé dans l'immobilier na côté à Kichini et ils ont pu valer nango makasi par rapport il y a ferme il y a maman na biso vice ministre environnement maman Eve ou azapi na concession donc ndeme ka pe ko attirer bateau et comme un peu moins référence côté yo. Donc à sali musala kitoko c'est les informations va le bi sali pe forage wa mai bimi ou tomeki ko saluer donc bozo mona yangwana na kati ya concession na e. Donc yango meki ko sala un peu moins valeur à côté yo, on va voir, on va revenir pour na kotala ndenge nini mai yango pe ezali. Donc voilà, toujours continuer toujours na kati ya village ya Kichini wana toujours tika village ndako pembe tokomi na Kichini pour na kotala c'est un peu il y a moi wenza moke basala ki awa liboso je crois na omona yango mais wenza yango c'est là information ya ndeko nazali na yebsinga que non et ça la mingi na tongo. Donc ils sont là, ils viennent, les mamans viennent ba travailler ba teki na tongo déjà na bangongo soto comme après midi omona wenza sili wenza yango yango yo marché de Kichini. Donc ça aussi c'était important pour moi de non mais qu'un peu kotalisa bino balandi fantastique info balana liboso kotala biso to sengi na yo o meka ko s'abonner pe o partager vidéo na bande ko mususu parce que biso la saka masolo il y a développement na mboka na biso awa la République démocratique du Congo. Nous tous ça la vidéo le na 2000 en juin 2025 dans le lingue ezali boyne likete na mwambule koya cette vidéo va servir de référence tous la raboyer to comme boyer d'une manière positive. C'est ça aussi la mission. Il y a conseil la vidéo ngai votre humble serviteur ambassadeur de la terre Lucien Bokite. Voilà donc toujours continuer malem na Kichini pona ko bima na mboka oyo elandi Kichini. Alors ezali mboka oyo ebengami na kombo ya Bita. Donc tokomo pusana tolongwe ndako pembe tokomi Kichini tokomo pusana siko koma na mboka oyo Bita. Mais vous allez remarquer avec moi que toujours tambola lem sur ba kilomètre presque 1 kilomètre au monde kaka zamba na zamba et loko basali ezalité. Donc c'est une question na mitunaka est-ce que mais selon ma information Rolanda lisusu au monde qui conseille c'est qu'on a moni basali lokoté ezali ya mututel ezali ya mesetel ezali na contrat amphithéose où ils ont mis sikawana. Donc moi je dirais par l'India fantastique info bandeko oh peut-être aux au fumbaka kala na terrain na yo na route nationale ya monene au partager peut-être côté pour créer un peu de développement aussi ça va citer aux vraiment malamu pour na développer côté malamu parce que tambola des kilomètres en kilomètre au monde et loko vraiment ezalité wana bomoni to komi na quartier to na village Bita. Donc village Bita où ezali entrée ya bamboka ebele na village Bita. Donc bamboka ebele ezali ya kokende bakinga kati ba ya banga il y a plein de villages oyo ezali koto yo soki okoti na loboko ya mwasi lolingi na uti na ndako ya pembe. Donc ezape na area monene ezali wana o batekaka pe biloko ebele. Donc tokusani on kotika mboka ya Bita pour ko avancer na mboka Rolanda biso. Alors on ezali mboka ya Monsieur Paul. Donc mboka Polo to koma na mboka Polo o pe ezali mboka oyo selon l'histoire il y avait de ferme pe Polo wana balobaka yemo azaki fermier monene mais azali moto ya botekete azali congolais ya Congo central oyo azwaka ferme wana nde koma pe lelo yo mboka Polo. Donc na image bozo mona toza toujours na kati ya Bita mboka ezolanda liboso tozo poussana. Alors na ngena préciser par rapport ya Bita lo na remarquer na Bita wa na mona ka y a un système basala ya rocha je sais pas groupe ou quelque chose au ba meki rocha même ba fil électrique pour romper ça ba courant. Donc na mikoleko ya soki nzamba pesi makasi to kozongela bino pour kozongela dossier on pour otala ngodi d'une manière minutieuse awa na kati ya mboka na biso toujours na commune Maluka bien sûr toujours na kati ya ville province ya Kinshasa. Alors je vais préciser pour vous dire chers abonnés de Fantastique Info Télévision que la commune de Maluku ezali commune oyo yemoko Maluku
azozwa au moins 79% il y a superficie générale, il y a ville province, il y a Kinshasa. Donc nous devons penser à investir dans Maluku, mais pensons il y a investir d'une manière, il y a sécurité et vous allez vraiment malamu. Pour investir, pour investir, il faut poser des questions, il faut critiquer. Après, on met que investir parce que pour investir, ils allaient pour gagner lobby, ils allaient pour bongo na fenêtre. Donc voilà, Tina, donc c'est la vidéo Oyo. Alors, très cher abonné de Fantastique Info, awa tokomi na mboka ya Polo. Donc mboka ya Polo, Oyo pezali quartier et comme ezali na bureau ya quartier to remonte na image awa ezali ko kamba bamboka ebele ezali na démonstration na yango bomoni drapeau ya mboka na biso yango wana pour montrer que il y a un bureau des quartiers Oyo ezali wana. Donc Oyo bozomona na bilili très cher abonné de Fantastique Info ezali mboka ya Polo. Alors na remeka un peu ko pesa remarque ya roloba déjà que dans ceux qui tozui ceux qui nazui na tamboli kokende kobanda mboka Polo kotambola esika na wuti na ndako ya pembe kokoma ti na kati ya mboka nazwi par exemple référence ya échangeur de limité tokomona que tozali na ba kilomètre vraiment ebele oyo tosali ba kilomètre ebele oyo totamboli na yango kasi ebimi lokola ba plus de 80 km. Je vais na remeka kosala la bino démonstration yango na émission koya pour na hotel Sabino ndenge nini mosala yango ndenge nini ba distance ezali mais 80 km ezobima mokie pour na nini parce que nzela nde bozomona na bilili très cher abonné de Fantastique Info ezali malamu ezali na ba condition ya malamu nde ozomona mutuka nde eza kotambola ekomi kasi omona bandingisa mosusu ba nzela oyo ezali soit vers plateau de je dirais Gilles Brasserie route na nzela ba route sanda au moins la kilomètre ezali musik ezali nango mokie et monani ebele. Pourquoi? Parce que zela ezali malamu te. Alors moi na conseiller toujours na bakonzi ya mboka oyo bazali ko déjà na lelo ya kosala quelque chose pour na kobongisa banzela et kozala vraiment malamu pour na développement ya mboka na biso parce que le développement de la RDC biso ça va passer par l'agriculture, mais l'agriculture on est à regrouper makambo ebele pour que ce développement-là soit vraiment réel. Ça doit passer aussi par Yabanzela, ce qui est infrastructure ezali na ba conditions malamu et là ça sera le développement durable. Voilà, bozoli au moins na komi na péage ya o ezali entre ndako pembe na Maluku. Donc ce qui va batika ba péage ya ngwana. Donc bomoni komi pe bilili ya péage et là dès que quand c'est péage komi ngokoma déjà na Maluku. Alors, je vais préciser, Malou, quand on parle de... Comme on a Menkao, j'allais dire, très cher abonné de Fantastique Info Télévision. Alors, quand on parle de Menkao, ils allaient là-bas, Menkao, au moins 4. On dit Menkao 1, Menkao 2, Menkao 3, Tina Menkao 4. Selon l'élément où ils allaient na Google Maps, ce qu'on t'a dit au monde. Donc, tout ça déjà na Menkao, Oyo, n'a rien dans ceux qui sont na Menkao centre, tout na Wenze, nazo koma wana. Pour notre hôtel Sabino, très cher abonné de Fantastique Info. Donc voilà un peu des sens de salle pour partager les vidéos d'une manière vraiment minutieuse. Il y a Kobanda, Maison Blanche, village, Ndakwa Pembe, Pekokoma, surtout Awa, Nakatia, village, Menkao, où ils ont les quartiers, ils ont se développé, mais quand c'est développé, ils ont la malembe, parce que Maï, ils ont été courant, ils ont été ceux qui courant à Maï, Koti, et ils ont le développement durable. Alors selon Makamotazali koyoka keno, il y a une ville où ils allaient ko sala ma futur koto na kati ya Menkao to na kati ya Maluku mingi koto. Alors il est temps vraiment de penser d'investir dans koto yo, mais d'une manière assez raisonnable. Donc vous devez réfléchir quand vous voulez investir, il faut poser des questions et nous tokoki ko accompagner bino na mituno musuboza nango pour le développement ya mboka na bino. Signé monsieur l'ambassadeur Lucien Bokite. Donc, bon, mais quand on contempler, Nzela ndenge ezali na ba conditions vraiment ya malamu mekasi et vous allez malamu parce que les kasoki et comme ils sont monene mingi pour na ko prévenir lobby l'herbe bakokota de part et d'autre. Voilà, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Ozana mutuna, ozana suggestion ya kosala la biso, ya tozali wana. Et si vous avez un commentaire, ils allaient vraiment, et si vous avez un bino, vous aurez un retard à tous les commentaires où vous commettez biso
parce que les moyens oyo toriko sur la peine bi notre cher abonné de Fantastique Info. To singi na bino partager vidéo pe o s'abonner ceux qui zali mbalonga liboso ya kotala biso na nzela ya chaîne na bino oyo bolingaka mingi Fantastique Info Télévision. Donc voilà, tokomi wana l'équipe mosquée ya Mekao. Alors na komo ko vraiment pembeni ya kokoma na wenze ya Mekao ndenge na lakaki bino trop cher abonné de Fantastique Info Télévision. Donc vous allez komona na bilili kotoyo. Alors vous allez la route nationale sur côté de part et d'autre, na gauche na droite, il y a des concessions, il y a des fermes, il y a des terrains, mutasomba tika na ebongo, ils allaient vraiment ébélé. Donc ngai na bino ici la personne qui nous rendez-vous yango na kati ya Mekao. Na kati ya Mekao centre to na wenza ya Mekao. To kota nimbala ya sima, vous partagez vidéo, Zambe, apa mbola moko na biso. Na lobi bongo, bye.